Bonjour, bonsoir. Shalom, 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 peuple de Dieu. Biso wana bandeko. Toye lisusu. Ndenge balobaka kaka tango occasion ezali profiter osala nini odone. Yango wana lokola kamwa temps epesami bandeko to profiter to donner. Ezala 10 personnes bayoki yango ba changer te. Mais sur 10, dès que moko a changé, le kumu ezonga epai ya papa. Voilà notre objectif. Parce que mutu nyonso te mutayoka kaliloba abengami mwana na nzambe. Non. Même diable otomonaka ayebi parole de Dieu yango nazalaka na facilité ya ko contredire parole de Dieu. Bandeko ndenge kato ali koloba shalom. J'espère bino bozali bien, bisope tozali bien, toujours par la grâce de Dieu. Yango wana bandeko na ngai, oyo nyonso tu akoyamba, parole ya lelo, tikate esila, kobota mbuma na kati na ye. Éternel grand Dieu, tozali ko remercier yo, na oyo nyonso zali ko sala, na kopesa biso verset oyo to pesa bana na nzambe. Pona esila kosala misala na kati na bango. Toyebi ke parole oyo ezali kokende ko grave na mitema pe esila kobota mbuma. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés dans le Seigneur, lelo tozali kotanga be verset moko. Toko sala effort wana to banda ko kende mulai te po bato basila ko saisir nini oyo tozali koloba po ebota mbuma na kati na bango. Pamba te to sali constant moko mutu akoki ko kende na ye concert to kotala balo nini bata ebela ko lekisa kuna ya kolemba na ete mena liloba ya nzambe bato bazali kolemba po azwa kaka kamwa iner mutu azali kolemba alors to kosala effort tout au plus to koma na 30 te biso to silisa déjà en tout cas to kosala effort ekozala moins soki ekosala pata moins de 20 na osepela e ozala malamu mingi mais tout au plus 30 tokoki koleka te. Mais bien aimé dans le Seigneur, lelo tozali kotanga 1 Corinthiens na bato bana Louis II toke na 1 Corinthiens toke na page 1159 donc 1159 na chapitre 10 na 1 Corinthiens chapitre 10 tozotanga tokobanda na verset 12 pona tozokata na biso bandeko tokobanda te te tokobanda na verset 12 na verset 12 balobi na biso nini. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais bien aimé dans le Seigneur, oyo azali komona ye azali ya kotelema, oyo azali komona makolo na ye ezali tout droit na bunzambe, balobi na biso aprendre garde asala nini akweya te bandeko. Po diable alingeleli biso kaka foto kweyaka kokanisa te yo zali wana pona kolakisa ka bandeko misapi boye ya salaki boye ya zongisaki boye ya betaki boye ndenge to lobaka ba mikolo balobaka musapi ya munene tango so lakisa ezozongela yo alors yo pe ozwa garde osala nini okweya te yo pe osala ndenge mutu wana olakiseli musapi te asali. Po diable bandeko aza impoli soki atentaki Jésus oya wuti 40 jours et 40 nuits akei penza tante ne ye.
bongo ngai na yo mutu tozali kopeshe d'une manière ou d'une autre oyo ngutu azangaki lisumu ake atante ye soki ya solo vraiment mayebaki yango eza ya solo malingi atya ye na doute bongo ngai na yo alors tosala keba bandeko pamba te kokweya ezali kaka pembeni wana tosalaka ngele na 19 bandeko balobi na biso nini oyo nalingaki na partage na bino na 19 balobi aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Awa ojise nini o nalingi koloba. Awa balobi na biso tentation moko te tango eyaka ezalaka na musuni bandeko. Ezalaka kaka na kotala boye na misu moko physique non mais bien aimé. Nyonso tu eyaka oto yebisaka bino ezalaka spirituel. Mais bien aimé dans le Seigneur, Nzamba sala côté gauche asala pe côté droite. Alors, côté négatif ezali, côté pe positive ezali. Ndenge biso batu totambolaka boye toalaka na deux côtés. Côté neutre ya lakate. Ou bien ozala côté ya Nzambe, ou bien ozala côté ya Satan. Yango wana awa bazoloba na biso. Que tentation moko te eyaka ezalaka kaka ya musuni kaka. Awa eza virgule ba continuer balobi na biso. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens de sortir afin que vous puissiez la supporter. Yo mutu ndeko na ngai okokaka ba tentation te na likambo nyonso tu yo lembaka kaka ozali neti mwasi ya Job. Tentation ye kaka zotinda mobali na ye amodire mobali yango akufa na ye amodire nzamba yango akufa na ye. Bandeko total à niveau. Mais bien aimé dans le Seigneur, total à niveau. Alors yo mutoza lolenge wana soki kaka pase ye nzambango nzamba tiki ngai nzambango boye non 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 non. Mais bien aimé dans le Seigneur, totali awa nzamba lobi dès que tentation est ye azali fidèle. Alors azali fidèle en quoi? Na ba promesse na ye. Na oyo nyonso aloba na biso na kati ya Biblia Nzambe akokisaka yango. Alors akotika te yo ozala tenté donc au-delà ya ba force na yo te akoluka toujours moyen oyo yo esengeli o supporter tentation wana. Et puis ye akotika yo te akozala toujours na yo akoluka pe moyen yo o s'en sortir na likambo wana. Alors mes bien-aimés, kolinga ko se laisser faire te tango pasi ezali ko yela yo. To yebi tozali na monde moko o ezali perverse et corrompu. Monde moko ezali na mikakatano ya ndenge na ndenge. Monde moko ezali na ba makambu ya ndenge na ndenge. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, yika mpiko yeba nani oyo yo ndimela yeba kote nini oyo yo kimela. Me bien aimé, toyebi Adana Eve tango bapeshaki Nzamba lobaki lipa tokozwa yango na pasi. Me bien aimé, lipa tokozwa yango na pasi. Totala ngutu Nzambe pinisho apesaki alobaki na mobali okolia na mutoki na yo. Donc mobali muto kobanda kokende koluka lipa azali ko yana ngo na ndako.
lu ekozala na pasi mwasi nde bapesaki biso nini pasi ya kobota me totala lelo oyo apart pasi na biso ya kobota bandeko bapapa ngutu bakoma kovanda na bandako ebele bamama ngutu bakoma nde kobima koluka po mama aza na facilité ya kokoteka na ata pilipili me papa po teka pilipili azomona problème sikoyo ngutu mutu na moni surtout ntango ke na mboka na biso okomona na bana mibali bakoma koteka babiloko oyo bana basi babandaka koteka na kala na sikoyo bana mibali bakota makambo yango mpona nini mpona kolakisa bino niveau mokili ezokendela niveau souffrance ezokendela bamama batiki kaka na pasi ya kobota te basuki wana te bakoti tina pasi ya koluka pe lipa totala niveau oyo tozali kokendela o mama azalaki mutu oyo ya bandaki kaka kosokipe na ndaku papa aza koya nango ndenge nzambe akabolelaki bamakambo na ye sikoyo ekoma le contre mpona nini excès ya pasi me bien aimé bapasi ezali kozala bandenge na ndenge batentation bandeko na ngai bazali koya na bandenge na ndenge me bien aimé to se laisser faire te balobi tentation moko te ezalaka na mosuni komona teke likambo boye eleka nango kaka ndenge wana me bien aimé telemela yango au nom de Jésus Christ de Nazareth telemela yango eza deja monguna abandi kosala bandeko na ngai towuti kotanga liloba balobi na biso totelemelaka tentation wana nzambe wana aza fidèle na bapromese na ye akotika yo te me bien aimé kolembaka te devant batentation yebake nzambe na yo oyo yo ndimela azali nzambe oyo akela yo azali nzambe oyo atya yo na mokili oyo atya yo te mpo na yo souffrir atya yo mpo na baprojet ya bonheur azali pembeni na yo me bien aimé zala makasi okolonga soki totali na verset 14 la parole de Dieu nous dit c'est pourquoi mes bien-aimés fuyez l'idolâtrie mes bien-aimés tokima babiloko wana nyonso tu po yango wana ezali kokabola biso na nzambe apres okoloba nzambe asali ngai boye nzambe azongisi ngai boye non mais bien aimé to persévérer idolâtrie oyo me bien aimé tozali kosala yango na balolenge nini mutu olia telema na bapriere na ye akomi incapable ye kaka motema nyonso atie yango pa ya paster motema no nyonso otie yango kaka pa ya mama Anne otie yango kaka pa ya prophète mais bien aimé ekomi sorte ya idolâtrie idolâtrie ezali bafaçon ebele meme baeglize mosusu bazalaka komona bakomi okomona mba mosusu bamoni kaka nani mutu na bango akomi nzambe mpo na bango bakotya babikeko wana bazobondela mpo na bango nyonso wana me bien aimé eza baidolâtrie kotya mpe mutu na place ya nzambe eza mpe idolâtrie baidolâtrie eza basorti ebele mutu akolata eloko na luketu oyo eprotege ngai ekomi idolâtrie mpo na kondima na yo ekomi na eloko wana eza lisusu na nzambe oyo akela yo te balobi na biso me bien aimé tokima babiloko wana yango wana ekebanda komemelaka biso babitumba mpe pembeni na biso yango wana ekebanda osala bandeko toikokaka kosurmonte bapasi wana te alors na 15 balobi je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis, mes bien-aimés. Balobi leli biso awa lokola bana ya mayele oyo bayebaka kososola bandeko lokola bana ya bazoba te. Alors bandeko totelema mes bien-aimés.
tozala bazoba te buzoba wana eutaka na diable alingi aevegle yo okomprenaka makambo ya nzambe te kopermetre eloko wana te na kati na yo. Zala mwana ya mayele oyo atelemaka liboso ya nzambe. Alobi na biso moko to jugé oyo nyonso azali kolobela biso. Du liloba ezali kotambola na discernement mes bien-aimés. Faut toyeba ko discerner oyo eza ya nzambe to oyo ezali ya mabe. Yanga lobi même parole solo bana biso examiner toutes choses. Mais bien-aimés dans le Seigneur, mwana ya nzambe fa komaka na capacité oyo ya ko examiner te oyo eza ya diable te. Parce que parole lobi Satan se déguise en ange de lumière. Na verset 16 balobi na biso awa la coupe mes bien-aimés po oyeba position na yo etanke mutu po oyeba bandeko ko supporter na ba tentation tango ezali koya po oyeba ko surmonter yango nini oyo esengeli yo otia na kati na mutu na yo na kati intelligence na yo po nzambe alingi ozala mutu na mayele oyeba ko discerner ozala kote ya zoba te. Na 16 balobi la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Mes bien-aimés, coupe oyo to bénisaka pona biso to mela yango. Bato batiaka vin wana bato oyo batiaka jus ya rouge pona nini tolingaka ya bacouleur mosusu te toponaka ya rouge batuni biso mes bien-aimés, n'est-ce pas ezalaka makila ya Jésus Christ? Biso nyonso toyebi makila ya Christ nini oyo esala na kati na biso. Mes bien-aimés, ndenge tobandi boyo oyo 3e mois yango wana ezo conduire biso ti pona tosala ba cérémonie oyo ezo conduire biso. Avril ekomi na minute ngonga ngo ekekoka. Mais bien-aimé okeyi kaka mbala moko olie na yo meli na yo ere yango bandeko to preparaka bana na biso na banseignement po akoma na moma wana alia yango. Tokoki koliaka yango indignement te yango ezali koluka ba problème na kati ya ba vie na biso. Après question batuni biso lisusu. Le pain que nous rompons lipa wana tozwaka na tanga cérémonie to kati yango. Balobi na biso n'est-il pas la communion au corps de Christ? Est-ce que ezalaka communion te na corps ya Christ? Komona yango lipa pamba te mes bien-aimés. Na 17 balobi na biso puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs. Lipa wana ezalaka kaka moko me biso batu tozalaka ebele. Nous formons un seul corps. Biso nyonso bandeko to formaka corps moko. Car nous participons tous à un même pain. Mais bien aimé, biso nyonso tozali ko participer na même pain wana. Alors biso nyonso lokola tozali ko participer na même biso nyonso lokola tozali eloko moko, alors tozali wana pona ko se soutenir. Mais bien aimé, quelle que soit tentation yango ya ndenge nini, belela bandeko, sang ya Christ oyo yo melaka corps
na ye oyo yo liaka belela yango bandeko ekosala misala na kati na yo okosurmonte me bien-aimé oyo nyonso ekeyela yo nzambe wana ntango yo moko oza na kondima nzambe wana akosala na kati na yo me ntango yo oza na kondima te nulle part tomona kriste jésus ntango abandaki kobikisa bato bandeko partout abandaki koloba ye te moto abikisi me kondima ya motu kondima na yo moto ebikisi yo me bien aimé na bakomba na biso na basouffrance na biso na bapasi na biso bandeko positionnement na biso moko ezali kokonte me bien aimé kondima na yo ezali kokonte eloko esengeli toyeba balobi tozali koforme biso nyonso tu eloko moko alors na koforme eloko moko wana ntango omoni bien-aimé azali tente topesa force eno tokoma kolakisa bamisapi na biso me bien-aimé topesa force tozala neti bami ya Job te oyo bakomaki koya na bango bazomonke na Job non tozala lolenge wana te yo basepelaki ne ntango ya kolia komela me ntango ya baproblème bango balingi kozala ensemble na ye te tozala lolenge wana te me bien aimé même omoni bato abongo na entourage na yo sali eza individuel belela nzambe wana belela makila wana ya Jésus Christ belela nzoto wana ya Jésus Christ o nzambe alobaki na kotindela bino mosungi na kopesa bino mosungi c'est le Saint-Esprit oyo toza nango siko belela yango okosurmonte babiloko nyonso mpo nzambe alobi azali fidèle ye alobi akotika biso te na batentation nyonso akotika biso te me bien aimé belela toyeba ke tozali corps moko toyeba kose supporter les uns les autres mais bien aimé dans le Seigneur yango wana message toye nango na pokwa lelo yo muto monaka ke soki tentation eye kaka ose laisser faire wana nzambe akomi mabe soki na tango ya bisengo nzambe abongi soki na tango ya pasi yo moni nzambe azali mabe changer façon na yo ya komonela makambo changer façon na yo ya kosalela makambo na yo nzambe alingaka mutu oyo azalaka makasi ya kosurmonte après wana eyaka gloire mais bien aimé dans le Seigneur tokangama na nzambe toyeba ke topuna kote ya malamu oyo ekozala jamais ôté to tenir ferme nzambe wana azali elonga parce que ye moto azali original diable azali père ya mensonge ye akopiaka na ye kaka akela eloko moko te me bien aimé tomipesa na oyo azali original ye nde apangusaka mai na miso ye nde azalaka solution mpo na biso na nyonso seulement biso moko bandeko balobi na biso bazoloba lokola bana ya bazoba te me bana ya mayele biso moko toyebaka komekola oyo tozali kosala oyo tozali koloba oyo nyonso tu me bien aimé sengeli tomekolaka biloko mosusu ekomelaka biso ezalaka misusu banégligence na biso moko misusu ezalaka banégligence te me bien aimé ndenge nauta kopesa bino exemple diable aza impoli est-ce que Jésus anégligeaki te mais asilisi prière na ye ye wana mais bien aimé 40 jours et 40 nuits mais ye wana tata wana ye aye kotante bongo pourquoi pa ngai na yo d'une manière ou d'une autre aussi le ntoto ozovanda na mokili oyo ya masumu bandeko nanga akozanga koyaka te akoyaka kaka eza lotamboli bien akoyaka kaka me bien aimé kita biso tozala ferme
toyeba toza banani, toyeba toza na nini na intelligence na biso pona ko répondre ye po kima musika na biso. Mais bien aimé dans le Seigneur, yango wana o nazalaki na yango na mokolo ya lelo toleka na ko partager tika te nzambe oyo asala likolo na se Père de notre Jésus-Christ oyo asila kokela ngai na yo bandeko asila komona biso nyonso pe liloba oyo esila kobota mbuma na kati na misala na biso tokutani bongo à la prochaine bye bye na bino.